Babiloko bino bozolo ba Fatia za de mokonzi mboka. Kabila koko diriger Fati mukolo te ata na ndoto. Na minute oyo. Soki Kabila ba betele l'hymne national te, mais Fati ba betele l'hymne national. Ça veut dire quoi? Fatia za mokonzi mboka. Fatia peut autorisation Mbemba yaka. Moïse Zonga. Ebemba pere bakundi. Mamuto modi kembe. Bango tout. Fait des fois au coutazo les 15. Aya na ye, mutako kange azate. Mais le problème est que la diaspora sobo yebite. To expliquer rabino. Fatia za mokonzi. Baloba ke bemba pape koyate bemba pape ye bakundi. Fati a nommé vient na ngai o ba loba mikolo, vient na ngai kofo, vient na ngai sonance. Kabila muta nommé. Ezaka Fati. Siko balingi suni. Badingi ke biso ba combattant to bisa fatigue alongola ba général nyonso po ba mona ke tozaka na pouvoir mais to travailler biloko wana te to travailler na bango nyonso tout poto laksa bango ke toza ba konza mboka IDPS ebundi pendant 37 ans po na lito po na pouvoir oyo batika koloba biloba loba bayebi kaka bango ba diaspora na bandoti ndepso ba mbongo ya ba essence ya ba pine kaka bango le osu ba baluki opposition banda kosala na poto kuna babaluki bandeko na nga bokita motema Congo koma loko États-Unis poto enviara mboka mupaya te yango moni idée président na biso Fatia Zana. Voilà, idée président Fatia Zanango, IDPS, j'espère que maso bandeko bazo douter nango boyoki ndeko alobi bandeko boza na diaspora boya to ebite ba misusu bozo banga koya ozaka na nyonga famille ou benine yaka bandeko bazo tonga bandako etage awa bandeko bazo luka mbongo awa babiloko sezo teka ma yele mutako menation ya sate mwana mboka na yebi kozaka pembe na fils mukoko mwa message ya suka oko yebisa bandeko nyonso tu balangi biso bon message ya suka na ina yebisa bato ba diaspora na bandeko na biso tanto bo mitu na so bo moninga lati teni boye eza ngora ke balati nga pona za gardien du temple pona zo yebisa bato très bien Fatia sisi 10 ans na ye Kabunda tepe nini candidature na ye na parti mukoko pa tie candidature mukoko baki parti nga na remplacer gardien du temple oui yango monde abalati nga de lembo ko daksa ke gardien du temple poto ebi ke 10 ans Fati mukoko azo baka parti oyo ya IDPS ba diaspora bo soutenir mukoko na pesi vient nga mbote magi makese avocat solo na yebi ke vio landanga biso ro na biso eza ya robundela rara peuple ya robundela mboka na biso Congo makambo ezala bien pona misala ndenge gardien du temple abaki akosala te akoza pona okengela gouvernement yango moni ke tozozela gouvernement bima jour gouvernement kobima bino moko bokomona toko préparer ba marche moko ya monstre batu bakondima te batu bakondima te yo ministre zo wele la fo Fatia tia yo bima ministre yiba total yo taba tio déjà ministre keba ko yiba te po ba hôtel mais fils mukoko kolandela yo tina sambe to sala nino bomba nini e bo sko so akuta na kanyaka moko boye na mona te so kutu kanyaka déjà to so mamba kanyaka to ndima souffrance yo mona ba combattant te donc si pouvoir combattant ni nga changer combattant ni na bandi musala to omoni combattant za agité lokola Fayulu pas que kosenga musala kuna pas Fati aza agité mais Fayulu za agité Fayulu soifé d'argent soifé musala ba combattant ba fanya ba bundia ba kesenga musala te mais ye Fayulu aboti audace yo kesenga musala yati kala na vérité des urnes na ye mais mouta chanzaka quand même a chanza vie toka chanzaka bebisi komba biso to bisi Fayulu bebisi komba tikala na yo kende na yo pa na ni joueur eto kende ko sesa misala na ba bateau de pêche ne kuna na Cameroun kende ko fanda po biso to lembi yo. Voilà, merci beaucoup mon mboka lo baka bien longonya na yo moi nakolo banini moi numéro na téléphone na bana mboka bitusu pe balinga ba information o ezoleka surtout na Congo na biso elo nga na olinga pe na bakiso bi ke nazo bala toza na pouvoir nazo bala il faut que sa patron na biso chaîne ke nazo bala te to ya bena wa depuis cadeau na biso ko saladi oui nazo bala po elenga pouvoir toi de na pouvoir il faut na bala ba diaspora tout
mwana fils mukoko ye bota la veste couleur la veste on a ta bino mo botinda mon koto bino mo botinda numéro na ngeza 090 61 52 470 090 61 52 470 mwana fils mukoko ye gardien du temple de la démocratie. Merci. Voilà. Merci en tout cas ndeko nenga zo bala to baki na gouvernement Fachi ba jeune balongo la moi complexe wana faut ko baleya molimo célibé za la raté pesa mutu mbongo mona nenga ko bala pasteur bazo zo ta ko kosa molimo célibé za la et bon moto azala mbongo zo bala ta za la molimo nini. Merci beaucoup to zaki na temple to zaki na siège ya IDPS to suis moi na mboka lobi malamu azaka pembe na fils mukoko to sentir tel père tel fils à lobby kitoko. Merci na bandeko tout bozola na biso na Feza TV RDC ya Maabela Dinganga et puis merci na babone nyoso. Merci na batunanga tout bo soutenir Géry Kobetox pour continuer ko landa chaîne oyo po biso to kopesa bino ka basango. Yango na yesa bino drapeau Congo za na kingo nanga po na za na mboka msute so bateki Congo na telengani. O mona mutu musoso ganga ganga o ngai moko bateka ngo kaka liopara polo mona boye angolais muzombo. Soki Congo bateki ngo ya kene Luanda bongo ngai. Musoso ganga o Camerounais. So ngana na Congolais na okende biso bateki mboko. Merci beaucoup Francis Mouloubacher. Merci beaucoup na base à IDPS na Londres. En tout cas Londres bo la sapena bo a force parce que bo planter base à IDPS na Londres na mutu alekate. Président Chibaba Benda, Koko Pangasudi, Bikou Lebreu ya papa chéri, à côté peu maramba IDPS, Frankie Frank, bino tout na pesi mbote na afande Chakulenda, o yembela président Mokonzo azalelo, nzembu na pesi mbote na Bogis Bompema, Kanga Bokechu wana za aebe olobate diyo ebe oloba ya fondé. Donc merci beaucoup, bon continuez toujours kolanda biso. Bye, à la prochaine. Ciao. Bongo lelo nazana mwana mboka en tenue militaire. Oza tenue militaire pour na kobangisa bato to pona nini mbote mwana mboka. Mbote. Voilà, lelo tozalaki na fils mukoko, to mona sali point de presse na yo, ozalaki na bandeko nyonso, moi likanisino zani soko ko limbolela bandeko mususu pona tina na yango. Bon, mwana mboka le gardien du temple de la démocratie fils mukoko ayokaka toujours mawa. Soki peuple congolais zolela ye mona bengi bino bapanzi sango. Koloba mabe oyo ezotambola na mboka. Mutu azoloka Congo atika Congo. Yango tozoyebisa ndeko Kabila tika Congo. Tika ba jeune ya Congo kimia ba se retrouver. Ndenge yo yaki kozwa bosuno na Congo awa. O se retrouver ndengo yaki na loto na Kingo, o se retrouver tika pe ba kolomboka ba se retrouver. Mais soki lelo fils mukoko ndenge bato bazu courage wana ya koloba parce que bazo reprocher na bato na service de communication chef de l'État balobi déficit communicationnel les makasi baction nyonso mokonzi mboka azo sala bato bazo yeba te ezo bima na misu ya bato te par rapport ya comme non bani o bato bazo lobela wana bino bozo kanisa ngone parce qu'il y a déficit communicationnel na président de la République babiloko oyo o to bande koloba somoni ndeko fils mukoko azoloba déboulonnage toko déboulonner cabinet à président tout banana yemoko Cameroun. Oh oui, ngana zo biso. Zelanga ye biso loro mo na bandino na yemoko Cameroun. Biso ba combattant de tozaboe to bunda pona INCT. To bunda pona INC et travailler te ba zo bozuité. To bunda pona peuple congolais à se retrouver. Mais tu veux comprendre ba blocage moko caméra zo sala pona ba investisseur. Ce qui baye na kotuta bino na mokonza mboka bozo langa 300 personnes à INC. Tout wana ba gardien du temple déjà bazoé ba yango. Ba ventir tout caméra zo sa tozoé ba. Mais ce que zo luka ba argument pour yo démissionner non démissionner pas Kabila. Biso to machine à politique. Orozwa biso te. Ce que zo lingo travailler 2023 pour détruire IDPS. To fati. Okozwa biso te d'être timbelio. Na sengi yo pardon tika. Pona batu wana bazana bango balingi na bango fatite. Fata kolia ndakala na ndaku na ye ba publier. Fata ko solola na batu azo solola bo inédité l'équité ba publier. Ba action ya mokonzi mboka ezo mona na te. Oui. Eza na visibilité. Ya makambu ya ndakala na voyage bazo repasser les fati pantalon tissé benza ba publier. Mais makambu ba action ezo mona na te. Bango tout ko déboulonner bango. Yo zela gouvernement bima
tokobanda siko kosokola na baconseiller na biso bazwaki ya IDPS eloko moko baosala ezate mais gouvernement kobima ndenge nini parce que balobi FCC azobloke Faci azokoka te azoningana te soki gouvernement ezobima te parce que azokoka koloba aza na décision moko mais kasi yango nazoloba azosanga même courage politique ya koagir par rapport à sortie ya gouvernement babimisana bango gouvernement te inane koka to dissoudre parlement aza na courage politique wana nga nayebisi yo tokodissoudre zela na explike yo zela Faci aza président de la République Kabila aza président autorité morale ya FCC majoritaire mais Faci aza siko troisième peuple congolais Faci azali na peuple congolais soki abimisi peuple congolais buu pia non constitution mutu epesi ye nzela wana to biso nde peuple non mibeko ya mboka nde mutu epesi ye nzela wana oyo ozobema mambo ya peuple akobima na mais ntango nayebisi yo peuple aza mokonzi ya Faci peuple lelo akodeside abimi na nzela alobi ke Faci dissoudre akodissoudre peuple oyo ozomona kaka peuple oyo soki Faci atravaille bien te bango nde bakolongola ye docteur ba IDPS à la fois en pouvoir à la fois en opposition mais yo yebi yango te tolobaki yango déjà yango moni ke bato PPRD bazo comprendre te nayebisaki yo mbalambala nalobaka awa peuple aza nde na IDPS bamason oyo batonga ndako baa na PPRD pourquoi nalobi yango buso baoyo basali bahati soki ezalaki biso na IDPS momoni da moto epeli bon tokena toloba balobi nyonso tu wana na CC IDPS botie mbutu na FCC po bobenda bahati mais nayebisi yo bien FCC basalaka tu MNC panzana baparti ali yo to wana biso confirmer ke bino bosali yango mais nga nayebisi yo ke biso batosali yango te bahati ye moko na courage politique oyo asali oyebi ke réunion Kabila asalaka FCC ataka munduki na mesa oui oyo kofongola mbanga abeti masasi mais pour le moment pouvoir esate Kabila aza eloko te bakobanga lisusu nini yango nazo conseiller bakadre ya PPRD botortire peuple congolais trop bolongwa na bino boya et place à changement ozo comprendre nazoloba oyo azowelela poste ye na bahati wana Alexis Tambwe Mwamba ah oui Alexis Tambwe Mwamba nazokamwa yo nakotanga mambo bombarda ba avion te oyebi ke 500 combattants oyo kanga baza wapi siko yo lelo zowelela Sénat mais nazokamwa papa yo zela tokotombokela ye abimisela biso 500 combattants kala mingi te bon siko na makamyo surtout esalemaka avantage na désavantage ezalaka kolongwa ya bahati na FCC est-ce que ezotire profit na ngambo na bino ekotire na biso profite eloko moko te esali bino eloko moko te bosepeli yo namoni oyo kaka IDPS na sango ntango babenga biso machine ya politique yo ozwa yango motuna ya ngai réponse ya yo papa mais zelanga nayebisa yo bahati alongwe aya na cash te eloko moko ekochange ye eza te mais nga nakokonseye ye asala choix ya malamu ozo comprendre asala choix ya malamu mais azala na comportement ya bitidi no azosala oyo te olongwe pa Kabila po Kabila pouvoir esili oye pa na biso komo compliqué biso ozwa boye keba toyo tia chef à localité toko tia chef à localité biso na cash to bangaka mutu te quelque chose na point ndenge oza biso na cash nde peuple congolais nde mutu azopesi mais makambo ozokende kaka po tomoni Fayulu pe atindaki mokanda na ye po asenga bawenga lettre ya demande soki ya ngambo mais on comprendre que Fayulu azaki opposant te mais qu'il faut comprendre mais asali mabe tango asengi to sala ninya ba réforme institutionnelle mais papa parce que comprendre que ba institution est faible yango asengi to sala réforme asili vérité des signes asili vérité des signes te ba combattant bazawa Faci sur pouvoir combattant ni nanga déclaré de musala combattant ni nanga joie que repère ça CV pas Faci mais Fayulu mutabundi si Faci bolingi boboma Faci na Genève bon tiens le poison bon poisonné au chambre alingaki kolala toyebi po IDPS kufa lolenge bo sali ba mécanisme bobomi père bolingi bobombela biso Salomon d'Afrique bokolonga te yango nazoyebisa na ndeko na biso Madidi Martin nazoyebise boye
Ozana courage politique, ozana buzoba politique, félicitations, na regretté, ndongo bomi carrière no politique, ndongo ke ko senga CV, ko senga musala, na présent Eli. Oya yibio, moke senge musala. Pe en plus, otikite, omemi kaka bapangi na munu. Pe ba mi yibi mi bale lisusu. Muzitu na matungulu. Oke senge baba pesa baba ministère. Mais bokomo zo Congo e komili kelemba. Hein? Bokomo zo Congo e komili kelemba. Kaka ya bino. Hein? Kaka ya bino. Yango to ebisa fayulu. Biso bato pesa ko soldat du peuple. Toko tika ote toko lembo te na buso banayo. Toko pesa o localité ya ta alimete. O fana wana oyeba sopo boyi. Na ko pesa conseil kende no pa eto na Cameroun aux attaches gérer ba bateau na ye. Mais par rapport à la communication, hein, nouvelle moko tambo to tangina ba réseaux sociaux, le président Fachi a autorisé na Kagame à côté sa ba Sudani na mboka na biso pour ba massacrer batu na minyembo. Mais moi si ko côté na mitu ya batu, on dirait que système mo ezalaka kala, au même caméra a dénoncer tant yango balongola ka na persoir na parlement, yango na Fachi pas continuer do ba boma na bango ba congolais taliete. Eloko akene ko ba bikutu Kagame muda pesi pouvoir. Na sepela na bino ba journaliste po bozaka bilobela. Biloba. Tout n'angani. To bimisaka o ezolo ba manase. Oh, si on a des informations sur Nantela. Babwaki na internet. Kagame ndenga za na sel bambebe belé. Kagame abomi ba congolais tout na mamboka lokwa Jean-Pierre Mbemba. A violer ba maman. Est-ce fata ko sa alliance na Kagame? Non, ako solo lande na Kagame akebisa ye, tika buzoba, tika bondoki, tika koloka Congo, tika boye. Yango moni batu kaka mbino kako o Kabila kosi fati atindi président vita oyo tango fort na este pour calmer bitumba nzoka ba ko créer bitumba et stratégie politique to tindi yende mutabandaka bitumba wana yende mutabo kendo ko sisa yango ba ko sisa yango ngambu mais justement moni yo lobi to sala mabe to lingi peuple azala éclairé. Pour me tourner dans la carte, il faut quand même expliquer. Mais quand ça, le Macron, pour nous connaître sur le na connaît bien pour le côté d'information dans là. Si on nous expliquer, au moins tu na muto bana kanisa kezaki ya solo, au moins tu ka longoli maman makaniswana. Yanga pe na zolo baboye. Sasu. Tiana mutu na yo bundi saka fatite. Et bongo pondi nango to linga to sala entre biso na bino. Ba avantage eza banani ya bino. Et osimbate. Fatite soka sali mamba pon na biso to ko telemela. Tolingi mamba po wana te to saka na bongo bandeko balandi ya Mibundela TV Fachi aza na problème problème ya ko sakana te parce que ngambu na e moko bazo telemela na mamakambo susu mais je pense que eza malamu pona tina na papa tokomi ko chiter to lebela mwa muke mamba sport Léopard na biso yo to leli to seki to jeu espoir to palangani lisusu balobi kuna susu na Egypte mbutu ba négliger ba supporter bise me mambongo ko pesa bango bis ba na via stade des alités batu babundi kuna poani mamba bozola ndaka na gouvernement bango kutu babundi bien te na sepela ki ba recruter nde ba combattant po ba pasola pena lisanga bonganga mutu ngana yebisi yo dede bakangi Constant Mari aya kutu te ba bete pena grave pa kende Suisse Constant Mari ngana zo yebisa yo yo soko démissionné te toko salelo marche moko ya monstre ti liboso ndaku na yo yo lingo boma sport mboko espoir ba jeunesse hein olingo sala nini démissionné coach libenge malgré tout je suis vécu bien mais na zo biso boy sala fiko fion prenez le komoko vita ou équipe nationale chose claire ko démissionné na yo te po buso bano to yebi ko démissionné na nous te olinga kiango pour équipe manko gardien du temple loba kiango pour équipe manko Léopard ou bien Vita